Bonsoir chers frères et sœurs, je vous salue partout où vous me suivez, au nom de Jésus, que la paix du Très-Haut soit sur vous, dans vos maisons, dans vos entreprises, au nom de Jésus. Je m'appelle Maman Octavie, l'épouse de pasteur Richard Koubemba de l'église charismatique Emmanuel. Naningi kakanape sabino moi témoignage, ya sœur Nabiso Immaculée, surtout pour la sortie officielle de l'album naï. Bon, il quand même que ça Immaculée n'est pas sorti du néant, abîmé de quelque part. Sœur Immaculée, tu as marqué une église dans les années 90, il y a une église. Wana tango ya une église nga nazaka déjà moi si adibala pena on nazalaka na kobota te mais koya ya sœur wana kati église na biso na ba année 90 sœur wana ayaka na message moko spécial nzoka ne sœur Immaculée sika utaka azaka na famille ya ba chrétienne pour esika zalaka pa ndebona ya mwasi église pe zalaka mais sœur Immaculée lokola azaka na oyo nzambe ataka na monoko na ye uta esika utaka na kisangani pour na koya kopesa un message de l'ainsi dit l'Éternel nde akoyaka na église na biso na quartier Salongo limité balinga mikati na Yesu moko na moko azala na départ moko mutu na mutu azala na source de provenance mutu moko te lelo na se na moyo ko alobata abima lo kwa message Sedek na ningina yebisa okaka boye sa Immaculée tanga yaka na itonga na biso azalaka mwana oyo azalaka mwana ya botosi mama oyo lelo tozobenga ye mama aza mwana moko ya botosi mponga na kokontinue koloba mwana mpo naza mama na ye ya botosi mwana malamu apesa biso litatoli ntango apesi ngai message oyo nzambe atiaka kati na ye likolo na kobota na ngai nazalaka mwasi nazalaka na mwa mikakata na kobota natala message ebima na mosali na nzambe te ebima na prophète to évêque to apôtre songolo pakala te ebimaki na kati na mwana oyo aye koyebisa ngai nzambe atie kati na ye te na kozwa zemi mpe na kobota nzambe asungaka na mbulu elandaki mpe nazwaka zemi na botaka mwana na ngai ya mwasi oyo lelo abengami na nkombo ya sœur Chrysolite oyo azali lelo mpe chantre na kati mitonga na biso mama nayebisi yo papa tokambaka bana na biso malamu bafuri na biso ekomaka elengi ntango ya kolia soko eteli mutu nyonso asepelaka po alia Immaculée a une église abandi kosalela nzambe azoyemba elle était assidue elle était tout le temps présente à l'église elle était obéissante jamais na kati ya Immaculée azwaka mokolo moko idée ya kose révolter mokolo moko te alobaka wana bima na église wana kende wapi mpe Immaculée kobima na ye na église ata babengi ye oyo nake na matete oyo association de musiciens Immaculée ayaka toujours na makolo mosala nzambe mpo asenga nzela papa nake koyemba papa babenga esika songolo pakala balinga mikati na Yesu mwana oyo atamboli na kobanga nzambe lelo oyo na album oyo azobimisa elonga balinga mibolandango soki moto lelo azotatola elonga mpo ayebi te esika awuti na esika akomi esika tozokende nkolo Yesu nde ayebaka demain na biso mpe parcours na biso ndenge tozali esika tokokende kosukisa mission oyo toza nango na se na moyo oyo nzambe nde ayebaka me bolanda ye na album oyo elonga ezali mpo ete abundi bitumba lelo alongi biso banso na se na moyo kati na Kristo tobundaka bitumba mpe tolongaka yango wana nalingi natatola ete Sœur Immaculée lelo azali na mboka ya poto esika azali azokoba kosalela nzambe nga nakanisaka mokolo mosusu nzambe aza malamu mwana na nga oyo nazolobela bino azalaki ata ye na église akoluka mutu te soki asatandi maboko na likolo ya Sœur Immaculée akotia kaka boye mama tantine amela mai mama tantine ata nalobi zeya nabenga protocole ye te Immaculée ata aza na micro soki Kristo aye atelemi atandi maboko ye akomema kaka mwana wana akitini sina no micro akena kotika mwana na besoin ya mai to atele na petit besoin ya wana lelo nsambe oyo asaleli Immaculée aza mwana Emmanuel église charismatique Emmanuel et pas pasteur Richard Koubemba azali mwana na biso tozane esengo mingi esika azali na sortie officielle ya album na ye balinga mina bengi bino boya ebele bokende ko assister mwana na ngai mama nyonso azaka na esengo ntango amoni mwana na asali makambo ya malamu libumu ya mama aninganaka mpe alobi ete tala bambuma na ngai bibelobi les fruits de tes entrailles seront bénis ya ngai lipamboli ye wana bolanda Sœur Immaculée mpona album oyo sortie officielle
na pamboli ye ngana libota na nga mobimba lelo bazosalela nzambe lelo bazoyembela kolo à travers kolandisaka lokolo ya Saint Immaculée otika elembo na libota na nga nzambe na ngai akanisela yo apambola yo non seulement yo bana na yo mobali na yo musana na yo bisika nyonso koniataka makolo elonga epesamela yo na kombo na Yesu Kristo nga Déjà dans les bacs. Yesero Ngarangai de la sœur Immaculée Omandi. Daniel Nalipulu ya bakosi kolongisaki Meshake Shadrake Abednego Ngaina kende pewa bieto yonde liloba na bomo ibana bomo imaina bomo inzela pe bomo ikolo seyo bomo Isana tinda ngana benga yo Nzambe ilunga ya bitumba nanga Mimi najua ya kwamba wanipenda Mwokozi Yesu ya kweli unanipenda Elombe mobali hoya kwea gate Ndikutumbisha nzambi wa bamoyo Ndikutumbisha nzambi wa bamoyo Wewe udi jisoka jani Wewe udi bukole wanyi Bitumba oye mona naka na oye mona naka te Kasi opesa kangai kaka elonga ya mona lobioza elonga nanga Ana damana nanga nebone Nadalaki lobi moto ya kolela Lelo yo kalanga inakoseka Lobi moto ya bilelo Lelo kalanga inakodatola Elonga elonge Seni naba oyo mosusu Mami benga kapa zambe ya bala Lokola yo mosusu azalite Masia seyo L'album de la sœur Immaculée Omandi. Boas músicas, entra dentro do coração, entra, conversa contigo. Okabola maya molana na biteni mibale Nana mwako kiko sala lokola yo Obi olongisa kinga lelo lisusi Nakolonga na yo, lobi pe nakolonga Hosanna, Hosanna, mi papa Glorifions notre Seigneur Jésus-Christ, il est bon, on l'est à jamais. Yoka, c'est là, tout dead. Yoka yabo, et bongo limité ma. Sur la croix, à cause de nos péchés. Maman Immaculée Omandi, lokola nzamba sekisi yo zwa linanda tobetela ye lokola Miriam. Yokanga ikuna na Spotify, YouTube, iTunes, Deezer, Amazon. Vraiment, c'est ton l'œuvre de Dieu. Achetons tous l'album La Sœur Immaculée Omandi. Toutes les plateformes de chargement pour retrouver l'album Il y a La Sœur Immaculée Omandi. Et sur les lois à la taille.